Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alina Kanabundela Kailo, Kola bébé et moi. Et qu'il a monnaie n'a pas ça qui n'a pas soigné. Parce que nous tous n'ayez pété le Kola Malema. Kolina Naya Diama, Gisèle Oumba. Kolina La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour, Balandino, surtout Diamant Noir TV. Bonjour, Toye, Tozo Sola, toujours na Bino Lelo, Tozali. Ah, na Colonel Jagger. Toi, na Suisse, toujours. Tu koutani na ba grand ya Suisse. Bazolo, bato, tout na bango mituna. Parce que tout le monde moi polémique, ils ont les camarades na kati réseaux sociaux, ni les les caté entre biso na biso. Mais biso tout na ba grand, tant tu na mboka na bango. Écoutez, na bango photo tout na bonjour Colonel Jagger. Bonjour ma Gisèle. Na benimba moko parce que bato zo bini les les kakuna ba comprendre te na bio mon Colonel Jagger. Mais balanda Diamant Noir TV ba yambi pour na mbala ngiso. En tout cas, c'est pour makasi. Vraiment ceux qui ba qui est Colonel Jagger en 2 mots pour quoi il se va mozana. D'accord. Bon, Colonel Jagger d'abord en tant que militaire, on a soldat l'armée, mais naza musicien. Naza musicien mon comme Mwanga Jagger. Oui. Naza mwana ngambo nyoto bakaka, mais naza congolais parce que na pena fa na umilimi plein que ça comme de part et d'autre na Brazzaville. Non naza musicien, voilà na fanda na Suisse. Et naza mwana Brazza, na botami na Brazza, na bangindule na entre les deux rives. Brazza Kinshasa. Ça veut dire que nous avons des côtés. Sur le plan musical, en fait, je vais dire. Ok, parce que le lot pour battre Bazolanda, tout le monde, avant que tout côté dans la vie, tout le monde, moi, polémique, ils ont ma casse dans les réseaux sociaux. Les lots, tout le monde, Zina go de Makulu, Sunde, Boyambi, Biso, ah, pena ma casse. Pour qu'on a bino, Toza, Penza, Naba, tout le monde, J3. Tout le monde, Zina go de Makulu, Boyambi, Biso, Namboka, Nabino, mais ils ont polémique, tout y est. Tant que nous avons polémique sur les réseaux sociaux que les Congolais Brazzaville, les Congolais Kinshasa, ils ont côté très bonne question. Mais il y a collègues qui ont été baleki na rolata bango dalata toujours bien baleki na voilà na aisance tout ça do ba Congolais Kinshasa vraiment bazana moi c'est bon je vais rapidement répondre en fait na mukil balwa boye je crois un des collègues musiciens à Lobango ko kendili bosser ça ko commenter. OK d'accord. Oya leki moninga na ndenge totambola na vie azate toza bana nzambe nzambe lera sala mukili ne albateti oya leki ou bien oya za na simate asala biso lolenge moko donc Congolais à Brazza ou bien Congolais à Kinshasa albati Congolais à Brazza à leki ou bien ya Kinshasa leki non wana eza ba faux polémique eza bato bazanga na biso ba Congo to bazanga ndwenga. Okay. Bazanga mayele pour nous penser à Ningwana. Non, on est une seule personne. Congolais qui Kinshasa na Brazza toza mutu moko. Congolais qui Kinshasa soka lati azana style na moko boy. OK. Biso pe na Brazza soto lati na style moko boy mais au final toza bato moko. Donc non dichotomie wana ezate. Bon, j'ai sorti un mot peut-être qui paraît peut-être difficile à certaines personnes. Oui. Donc, division, on est athée. Différence, on est athée. Tout ça, je pense que j'ai assez. La vision est tout sundaka. Tout sundaka, la vision est tout qui va le voir. Tout sundaka. Tout sundaka. Au moins, il est en vision est tout là, tout. Exactement. Donc, tout qui t'a regardé. Tout qui t'a regardé. Bismo, on a bismo parce que tout le temps, nakata train, nakata bis. Mon tétat le baquet. De haut place nanga haut place il y a Congolais haut place il y a Congolais vous comprendre hein? Ouais, parce que na ça to lia kanini na ça
tulia bapondu bandunda nyonso na Brazza tulia ni bapondu bandunda nyonso to ezaka bakombo changera koko oyo babenga fumbo lukanga siko différence photo tout na bato wana bazoloba bien donc il y a une réponse moi on a coupé exacté parce que mais dit que sur le plan n'engue tozo de la polémique je pense que ça n'a aucun sens. Balanje diamano TV bino moboyoki parce que makambo to lingi style à moi to lingi makambo moi mais lelo to kutani na connaît Jagger za grand au betina ba musicien belé ya ko sanate vous savez déjà combien de temps en Suisse ah on est 35e année là on est 35e mais au betina ba musicien belé ya belé tous les deux Congo quelques-uns au betina bango ouh là là ba vieux beaucoup ba Redi Amisi ba Junana bah ça est belé liste ça est belé même na Rambo tout bétané ensemble vous êtes musicien complet ou vous êtes soliste à Pamba tout voilà toujours en fait les gens doivent comprendre une différence entre le musicien et le chanteur. Le chanteur c'est la voix et zali instrument. OK d'accord mais le musicien comme tel c'est celui qui joue tous les instruments musicaux c'est-à-dire qu'on a bêta instrument nyonso même na bêta saxo alto. OK. D'accord. Donc, nous sommes musiciens vraiment. Dans le conservatoire là, dès que nous avons belé, à tel point que je me suis dit, musicien, Aza, motomorpho, Azali universel. OK. Vous comprenez, hein? Donc, Ngaï, Nazali musicien. Après, nous avons musicien solo. On va bien musicien. Pour nous avons des photos, on a défilé, baloko kanza aussi, papa wemba, papa wemba, bazana ngai to beta ensemble. Bon on a ngambu mutu ya Brazza siko. Ya Brazza. En tout cas na Brazza to beta na bati belé. Ba le kola ba tous les musiciens des Bantous de la capitale na beta na bango. Moni di ona nkuto botamité. Oui, vraiment. Ba Bantous de la capitale na beti na Bantou, na beti na ba ça belé. Ça ne me Pierre Moutoiré, bango tout na beta na bango. Ah hier kenda wapi? Azana Paris. OK. Wana Azambiaka. En tout cas, c'est comme ça, c'est pas tout le monde a demandé. Non, Zambiaka. Donc, ngana betina. Soko yibi mission mako bako benga kuma Pamelo Munka. Ah. La yimbela tanze bongo. Yimbela bisona. Ah, nzambe. Yimbela bisona. L'argent appelé l'argent. Ah, mais si on a yibi zimbo na oui. Donc, batwana tubitana bango. Na Rafa Bunzeki bobitana. Mais na banzi photo défilé qui na 80. Ah oui, les défilés qui Rafa Bunzeki na 93 93 biso tobaka tout ça là concert mon à Paris. Nganaye. Ah, OK. Voilà, Rafa Tobeta, c'était un producteur, produisant comme on a eu Max Toundé, en 93, je me semble-t-il, tout ça là concernant à Paris. Ngai monté na beta, tout ça là arrangement, j'étais là. Album né à Salaka et dernièrement dans ça là arrangement. Donc voilà, c'est pour dire que nous sommes musiciens. Vous êtes musiciens, mais dans le monde la bino lelo parce que vous sali mingo outi na militaire ou comme musicien au sali. Comment au koko outa na makambo politique directement au côté na musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est en Suisse, et ben là il y a un levé équivoque moi comme naza politicien té. Politicien té juste militaire. Militaire et naza musicien. Ou bien le quoi les ali et le quoi les gens na makila les ali don. Il m'a pesi yo don ya kolobe la ka panza sango. Moni to bota makana ngote mais les ali don ba yele la kanango. Donc nzambe motapesa ke lokwa na apesa ke lokwa na po yeba ko panza sango oza mo panza sango donc oza mo panza sango à tel point que musicalement na bota manango militaire te yekola kana ko yekola mais musique le ko moko domo ba pesa même ce ko izo yokola ko musique mais soki lolo ba par exemple il va jouer à football. Ce que vous avez un ballon T, quoi comme un terrain T. Oui. Comprendre. Oui, il y a sonné. D'accord. Donc, il y a bateau, ba bota manango, ba kola nango, ezali donc moko ezanza ba pesa. Et le moko nzamba pesa okoko échapper en côté. Voilà. Quand j'étais dans l'armée, j'étais aussi musicien. L'armée, toi qui orchestre balabala, il y a la police. Donc, naki soliste orchestre wana. Naki soliste orchestre wana
tout ça l'album tout après kokola tozokoba na beti na orchestre mikolo ti na beti na bantu monument titre les trois frères orchestre mokolo bela présentement vie na ngana sur le plan musical to aussi ça to comment tu on attend on à Paris to comment tu lui pose na livre nene c'est ko na Genève celui qui peut moi mingi likona pas na bino ba musicien awa boyo kana raté boza mon côté toza na ba bakosala nyonso mpona beba ngai mwana ya sukana libumu ya mama omari ye kapable akosalaka nyonso kaka po bosuka ye omari ye kapable sekele ya molato nanga na bomekolaka Jean-Claude Mabanzo. C'est Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait Mbongo contre Mbongo quoi. Jean-Claude Mabanzo, en tout cas, mingi pour Ayambibiso Makasi mingi pour les capena. Il a dit, il a fait. Il a dit, Mbongo contre Mbongo. Mbongo contre Mbongo. Tout c'est pélé au Sakalakou, tout est vraiment. Il y a un autre lobby, tout tuna. Babibi no boyo kanizaki. Qu'est-ce qui se passe au Kiboza? Maman Gisèle, même c'est le roman peut-être nous comprendre. Boyo kani comme tel et Zali Nango. Boyo kani comme tel et Zali Nango, mais na kacha musique, na kacha milieu musical et musicien, il y a le quoi moi sambalité. Moi ma tête est zangaraté, moi ma kamike zangaraté na kacha société. Ah il y a bien comité au boma na mutu moi bisinga ba miko. Boma na mutu ya baninga biloko ba poison wanga na kaka connaît Jagger ba Hollande wana ngobuya kaka. Na vraiment na ndenge na yebeli na comme na Suisse na yoka ka monate. Mais faut évacuer d'abord Suisse c'est mboka musique té. OK. D'accord. Suisse c'est parité, Suisse c'est Londres té. La seule ville où on peut parler de la musique en Suisse, c'est Mingi Zurich, Mingi Lausanne. D'accord. Mais Genève, ville c'est vrai que c'est une ville cosmopolitaine, mais Ezali Mingi Makamusus, Nakadre Musus. Mais Ndoule, surtout, d'être ça la musique à Souka à Paris. Ok. Vous comprenez? Souka à Paris, ou soit en Afrique. Ou soit partout ailleurs, mais Genève, une habitude était là. La musicien, par exemple, que Boyo Kanez à la télé, on a limité. De toute façon, on a musicien sur tout. On a bêté un musicien sur tout en Suisse. La majeure partie des musiciens suisses va bêter en Ok. Donc voilà, donc Boyo Kanez en ango. Koyo Kabilo, bien. De Makoulou, son ammonium, tout ça, Banzembo et Makoulou sur tout le monde dans sali. Ezala guitare, ezala non, c'est ça la vie que mes banderi na musicien parce que ça me sala nangai. Na prêté mes fois na ndeko parce que ndeko azo salam sala. Mais entre temps ngai mokopé na zapena terrain nangai ou na sali orchestre nangai na Brazza comme SMS na Brazzaville. Na sala ya sali SMS mikolo toza na kacha tozo musanzungu toza préparer danser donc tu as clip au monde kabilili danser donc na sali likelele danse moka sika oui bila biso fait danse yobi ka danse nzembo yobi mon muke poto yoga sobi moi voix exact nzambie nekaka na Suisse kama bolingo na komi pembeni ba panzanga ka ba postira pa patel de bon c'est comme si la nangonga l'a dit
Yo fongolinga sauté à gauche mon quartier perdement na komi na pito pala bolingo na seigneur te kale défoncer maman yo kangai na kolelai maman et ce qui doit bravo batalande si balande diamant no atu na CP mais on a peut-être envoyé à Paris to bit en mais to ko chité bon monter parce que loko fona tuna on a tuni ba tuni ba leki na kati émission na tuni bango question oyo awa ba dino image baza pe na Paris bazolanda baza na besoin ba yeba quand même ba Railis baza ebele awa na Suisse ba bi na biso loko mon photo tuna bino ba mbiaka que ça vi basi na bino na Suisse ba fan ndaka na mabala te ba lingi libala te to ko les questions te surtout bino ba musicien maman nanga ki boza matata to lingi to yeba quand même ki obi maman nanga botanga ifsandika moko atuna soko bi ke soko moni loko tuna oui faut comprendre nga comme naza mutu moko na tuna no makambo te na ngone ba vie ya batote alors basi makambo basi bala mama na wangarite mama n'esprit bien nga naza na mwasi moko kaka mama chocolat to pesi mbote mama chocolat zo mbote na la mwasi moko mama chocolat na vie na ngai pour mama bana respect pour na mama wana mama usako mingi donc en tout cas ngai vie à bâtonner au côté en côté. Ok. Vous comprenez ma vie papa le rabotanga le bi pana biso wa Congo tulbaka bukwenda linda bulembe malembe donc oui continue donc faut éviter kokota na kati makama bato mais comme tel na yo kango tete basi bala bakimaka mais et ça fléau moko eza na kati Europe mobimba. Donc ceux qui prennent ça l'émission dans le moulaï vraiment nazali mieux placé pour répondre les Camerounais parce que na kokatenga ngai rôle na ngezali na sepeli sabato na loyembo et puis na mandanda comme ndenge président orchestre nangai Krakutu aloba que en tout cas il y a tellement des entités que makambo simbaté. Donc c'est un peu dans ce sens-là que l'entité de la trop, l'entité de la batomité mabé, la porte, la porte bien que les murs ont des oreilles. Tout le bio, le bica du camboboy, toi comme vous comprenez. Donc là il a coupé ça vraiment, disons la coupe ça. Réponse dans la question on a été parce qu'on a yébi na ngoté pour na kota makama bala la musique petit la musique parce que makama bala na kota ngoté ngana saka na bala nazali marié officiellement nazana moi sinangai on peut ça conseil na communauté même bata Brazza même bata Congo c'est comme c'est dire non bata Brazza comme bata Congo c'est ça tout ça bato moko OK mazolanda nzambe motape ça biso et loko moko que je pense que c'est biblique hein et le moment que aimez-vous les uns les autres. Ngapte montra comment yango. Linga moninga le quoi milinga kanzo tourno ya yo. Vous comprenez? Parce que le sozi moi si aussi comment tu à moi conseil moi quand même. C'est une parenthèse quoi. Mais le sozi na moi c'est la kazanda ko. Aux autres ça comportement et moi c'est ma conseil moi c'est noté. Ndenge ni moi c'est na ko ka conseil na yo. Ah, ba yo ka ngol mato. Parce que ce qui yo za mobile mais so bikanga na za gang. Mais que moi mobile nous sommes mukila mwana devant moi sinaye photo to bima lokola bana kota ba basina biso baza ba mama na biso donc ndenge moi si mama nakata mama ndenge abota yo abita abanga jaguer te boy ko sala boyte tala ngana za moi sinaye bi ndenge nazalaka ko sabote mais soko za te ngana nyala nakama kama papa ça mais papa ngo soki azo maman lembi conseil à maman je pense qu'ailleurs au coca conseil wanate ah obi ko pesi conseil qui toko vraiment lelo pona lelo merci na yo ba kongo ba landi yo pesa bango ya motu ya 30 na Paris suite à émission ezali mais lelo o balandi na kati ya Diamant Noir TV so lingo bisa bango lika moko na auto solo li awa tonge to ye ba musique na yo zo sala lelo puis comportement na bino na Suisse mais to kepena mo mulayi te po to zena mo question mo vite fait ba to kana ba to sika différence na bino ezani na Suisse na moi mukuse kaka non sur quel plan ndenge bande ko vivre kala comportement bata kala na comportement lelo ba obaye lelo pe comme kabisi bataka tozaka bien bata lelo ba BBC Suisse bon na répondre na ndenge thématiquement parlant
ezali le bakanaka ta philosophie ngana la philoté mais quelques mots ba livre natanga mike tout est mouvement tout est changement c'est une dialectique c'est une dialectique tout est mouvement tout est changement c'est une dialectique donc la dialectique elle va comment changer tout mais et donc on a aussi kaka na mukili makambo bonga vraiment merci plaisir en tout cas na pesi bino mbote ba Diamanoir TV voilà ma maman au bazo suivre na papa bazo suivre en tout cas maman Gisèle na sepeli mingi le kola mbali boso vraiment te kutaninga na yo vraiment et ça vient plaisir mais na pesi mbote na bana SMS na braza boye baké merci Mingi. À très bientôt. Vous êtes toujours branché dans Diamanoir TV. Nambala Esima. On a pas la Suisse beauté. Cool. Merci. Le colonel Jagger. Merci. À très bientôt. Bye. Comme la psycho, dans cette vie, la présence en binoye. Malema, Kolina Naya Diama, Gisèle Oumba, Kolina. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamanoir TV, c'est votre chaîne.